quel bruit? Il y a faille. Nini? Ah, moi, je nazo luka bata agence oyo. Ezo bimana GPS. Bagence en Bangola le côté leki. O biloko ekita na Kinshasa après ti Angola. Baminibi. Yesolo na ya lobana. Angola no express ezaka na simao. Et puis Antonio Miala mo mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Même nga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ko ya. Angola express yango. Yango va changer. C'est quoi Angola? Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako vai com sua. Ah bon? Vai, Saga Badre. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, nada kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osa yenda na partout bosali. Ah oui hein? Agence yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na biloko na ngani nyonso yangoyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mukokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya peau, bana o ba mitungisaka problème ya peau, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir la famille, bonjour, bonne santé, boza bien. C'est maman Irène Masiendo qui identité à Bundes. Bonne santé. Ça va, hein? Biso ça va? Nzambe azubatela. Voilà. Na isebi ngo mesana ngato bando sola kabwe na système musala toujours sola et ça la biso bien makasi la bo patienter. Maman Irène akomona na kaka. Merci na patience, na fidélité, na confiance. Surtout mingi nde bozo s'abonner, bo continuer toujours pour s'abonner, bo partager. Masolo ya maman Irène ezo sala bien makasi na yebisa bino biso betaka masolo solo to betaka aubergine te. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso balandaka biso partout. Merci na sponsor officiel Betty la patronne et moi c'est l'équipe mibani na mbongo ya Dr Achille Kapesa. Merci na maman Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes. Balobi tozo kende bongo na maman Bibi chez Mwanzambi et uno BBC de moi-même. Joli Moussunga et de longues jambes, Pabi Oumela, oracle de l'éternel, toujours. Nami Mwengi ya papa de Gaulle, Boni ba santé na kati ya l'automne. Mama Irène na omona na te mikolo to kika bongo.
ya meta la brésilienne abimami omanke biso na ozonga. Merci na Kokodia Nzombo ya Simondo ya papa na kati ya Irlande. Bamure na bamurezi nyonso nzamba lola apambola bino ndenge bopesaka masolo pa mama Irene tozobeta masolo tozosunga communauté ndenge na yebisaka bino biso osalaka proverbe 19:20 po esunga yo nanga na suite ya vie. Komonana na nga te bandeko bozumi tuna ba question bozobenga trop nazo expliquer bino bapel ezoleka ebele naza très bien santé kitoko sauf que musala ezobomanga tant mingi eza na musala parce que toza kota fin de l'année mo misala ezalaka mingi boyebi bo patiente nzambe soka sungi nakomi monisa même mama tazivita imana ya papa trésor chou mikolo tosola sunde tosola tetan ekomi mwa mbelenga. Voilà, là na signalé bandeko nyonso bandaka mama Irene mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne asali ba solde boutique Rehoboth kolata kitoko azoteka ba berin ba chemise ba complet na ba foulard nango ba t-shirt ba perruque ba fantaisie ba poudre ba rouge à lèvres o mama Irene apakolaka na ba poudre soko sepe nango eza epai ya mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne boutique Rehoboth. Tango kobenga ye kobosana te bomoni logo na biso totiaka ya Grace Light ezali cosmétique atekaka mafuta gamme eza kuna te métis ya kitoko benga obongisa loposo esala bien na bafeti papa simba litama litama ezala lisse benga mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne. Voilà, merci beaucoup na ekobeta lisolo moko vite fait osola na ba famille ndenge tovandaka na mokili ya nzambe oyo na sa mabele tokutanaka na makambo ebele. Lelo na koyebisa bandeko nyonso bolandaka mama Irene bobondelaka mpona bato bovandaka ville moko. Bandeko na nga bavile oyo tovandaka na poto tokutana bato ebele toyebani bilongi me mitema toyebi te. Lisolo nazobeta bandeko na nga na bavile tovandaka eza na bato mosusu balingaka biso na amour vrai. Eza na bato mosusu balingaka biso na amour moko donc po asepelisi tobaka ya mbebo disons. Lisolo ezosala pasi makasi lisolo eza ya ndeko moko aza na Londres na pesi nanu bandeko ya Londres nyonso mbote na mboka bienvenue Masiandoki mon frère babi biva Masiandoki boss na pesi vie nanga Marco Zefondo na kati ya London pourquoi pas meta la brésilienne babi mwasi ya pembe ya vie na biso Jansi Bolanga ya kusamba ezate mama Beatrice Lokilo Francine de London babi pomo ezalaka Londres parce que sponsor officiel moi na Londres tongo Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya dorte Achille Kapesa talaka moi so amela vendenda kuna Versace bazu api la patronne Betty moi sana tayani lamba na mbongo na bakar oya ko louer ba appartement kitoko na GBA bolala bien na ba transport assure na kateki sansa. Voilà na pesi bata Londres ba merci ebele la na busani mutu moko vient na Jean-Claude Mimbangu na kati ya London motema ya mami longo balobi Jean-Claude Mimbangu umela mon vie ya mami longo ni passa de moi. Voilà tozokende bongo bandeko merci parce que na kotisi masola bana Londres ebele c'est que bana Londres bazolanda c'est que bana Londres bazo s'abonner ezosala biso bien makasi. Ndeko mwasi abengi ba abima mekani beta lisolo makambo ezoleka na Londres parce que tolanda kile lisolo moko beta kipe ezaki kaka ya bana Londres. Toza na Londres bandeko mama Irene toza na sœur moko tozalaka na ville moko sœur wana a divorcé na mobali na ye mobali ne abima kenda Belgique mobali ne na Belgique abala déjà mwasi musu asalaka vie na ye atika sœur wana bana misato na Londres. Mais kaka na vie tovanda keza so na couple moko kaka na ville na biso awa mwasi na ye abela mwasi na ye abela makasi mwasi na bandi kobela banda 2020 abandaki na problème ya makolo couple wana oizaka na Londres bolanda lisolo très bien mami betelenga ko expliquer nga slogan na ngeza ki beteli ndizo ko bango ba bana jiba bébé ponga na expliquaka mais tango na yaka na kibonzambe na yaka Jésus Christ revient bientôt parce que mwana na moto azozonga mokili eza na ba réalité yango raison na lobaka bo partager masolo to c'est la proverbe pe sunga yo nanga na suite ya vie mama Irene fille oya divorcé atikana bana misa to mobali na kenda Belgique mobali ni saba na Belgique ça la vie na ye mais couple msusu kana ville to vandaka awa mwasi ne abela mwasi abela toyokaka ke basala mwasi opération ya mukongo
après opération tokoma koyoka mwa mwasi wana aza na problème ya cancer ya colonne vertébrale akoma na cancer après opération ekomplika mwa mwasi wana abelaka makasi mobali ne pa ayedaka ye na bana nini azosouffre mpe na maladi aza na Londres akoma na cancer akoma pena beba azalaki mwasi kitoko me sante koma otungisi makasi mama Irene toyebaka te maladi wana euta wapi eloko mpe toyebaka te nzoka couple wana babelisaka motu na mobali na ye bafamille na bango bapriere basalaka ebimaki moto asalaki bongo bazalaka ville moko batanga siko komba ser wana oyo na bandaki na debi ke azalaka na Londres libala ekufa tikala na bana mobali akenda Belgique batanga komba ser wana bango siko même bandeko Afrique même Europe bapaster nso babaki moto asalaka boye na maladi eza fio bovanda ne ville moko moya bango baloba bango boye eza te botalaka réputation motu kokanga motu ndoki eza poto makambo ebele bango bamonaka mais ser wana aosala mabe apeso maladi makasi boye yo na ye boswana te botongana te bowela mobali te boza na problème te bozala kaka ville moko boza mpe binemi te so bokutani bopesanaka bonjour aotia maladi na ndenge nini siko mobali afiyo abelaka na mofiyo wana abelaka babangaka koyebisa bato ke partout batambolaka bakangaka ser oyo bazalaka ni ville moko bana nzambe boyoka lisolo bandoki ya quartier bolandanga très bien yango fotokima pa esumasi ya mobateli malamu baboyaka na bango koloba siko couple wana o mwasi azobela baza na parrain na bango na marraine na bango bavandaka ne bango ka na Londres wana parrain na bango na marraine na bango bayebaka ex ya mwana mwasi oyo bazokanga ndoki oyo akenda Belgique abala est-ce que tozo se comprendre pour nazobeta lisolo clair tozala mikolo po to se comprendre parrain na bango na marraine baya kotalaka bango ndenge fi wana koma kobela bakomi kobetela baparrain lisolo oyo ndenge tozo mwasi azobela boye bafamille na Kinshasa meme mpe awa so tokeka baeglise bakangaka ser moto oyo tovanda ne boyebi ye mobali nakenda Belgique babi bon bozaka na problème toza na problème te yango elekelaka biso ya kosala mabe boye na ndenge nini bango mpe bayebisaka mote babetela kaka parrain na marraine lokola bayebi ex ya fille wana akenda Belgique abala basolaka kende kobenga ex ya fille wana bayebisi ye oyebi bana biso tosimbaka na libala boye mwasi na bela azwa baopération makambo ebelebele me bisika nyonso batambolaka balobaka moto asalaki bongo eza mama bana nobuka bona tika na Londres mbamo ex wana azalaka na Belgique abala alobi c'est possible mpo mwana mwasi wana azalaka na misala mabe bana nzambe boyoka bamama babi kwa abi wi nga moko naza victime tango toboyana na ye namona makambo ebele nyonso eza ya koloba te kutu mwana na nga moko asuka ipara azaka mpe ya obeba na Londres bolanda lisolo masola boye na beta ngo na mwa bareserve na senga maklaisu masiezinga nga mwa bakibo nzambe mwa kolona bafe partout babi moto etelema partout parce que masola boye ezolamusa peuple congolais ezolamusa bana nzambe bandoki ya quartier na poto baza bolongwa na distraction bolanda lisolo très bien bon ndenge eza boye nga naza victime nga to na bomi kutu libala na komi na Belgique banda nazwa mwasi nanga oyo nazalaki na problème sexe nange banda ekotelema te nzoto nangaki mobali ekufa totambola bopital kisi nini na milite viagra bebi viagra kiso ya makasi wana bato babela nakenda Kinshasa na mela bakisi ya bokoko nasala nyonso mpo boke mobali na ngai esala esimbaka te chance nakutana mpe na mwasi aza na bapriere tokenda ebimaka moto abebisanga mpe nzoto ezalaka mama bana nango batika na Londres mwana mwasi aza na misala mabe tokutana neka na Londres awa bandeko yango na kala baparent bazala soki mwana linga babana fo bayeba na bafamille mabala tobaya na poto bandeko nanga basi bandeko nanga mibali okutana fille moko yoza nota msu mwana selembao okutana mwana fille mobo mwana bonne vie akola soki wapi soki na ma campagne chez côté ni bokutani ana poto bobalani tango bobalani bandeko nangai oyebi etada mamutu te eska baoke koba ele kuna balongwa soki ma campagne tina selembao bayebi pete ni eleka na selembao wango nzambe kaka batelaka mibali na basi tokutana baona poto awa yesu masia mobateli malamu tobana na bandoki tokenda fete na bandoki tolia na bandoki bandeko histoire vraiment makambo ezoleka na Londres mobala lobi nga pe nayaki koapprendre na nsima ke mama bana nga bakangaka ekindoki ntango azalaka na 8 ans na Kinshasa na tuna ye alobi ke balongolaka ye kindoki yango moto apesaka eza koko na bango
bandeko nanga apparemment kindoki ya mwana mwasi wana isila te wana ex nazala na Belgique moto azoyebisa bamarraine baye koyebisa famille oyo bazobelaki tala makambo bazoyebisa na baeglise ke moto azosala bino beza mwana mwasi wana bozomituna bosala eloko te mobali nalobi aza na misala mabe bakoti bapriere bana nzambe boyoka lisolo mwana mwasi wana à Londres moto apesa ndeko mwasi o maladi abebisa ye mokongo abebisa ye makolo apesa ba maladi ya ndenge na ndenge mpona nini ki motema mabe ya gratuit mwana mwasi asala eloko te atonga ete nini te abebisa mwa famille na yo te kindoki ya modele oyo bana nzambe chose grave ntango makambo wana epanzani bapriere ebandi etoki makambo ekobima mwana mwasi wana ndoki monene na Londres bakangala kindoki ntango azalaka mwana moke na wita na Kinshasa koko ni moto apesaka ye kindoki eza mpe raison libala ekufa mobala akima akenda Belgique mpo anda omona bamystique akenda Belgique mpo kuna bafamille bazalaki ebele vie de priere ezalaki makasi na ndenge akenda okutana mwasi abala kuna me alandaki abebisi ndotaki mobali nabi soki azonga ti lelo eza mpo mawa na nzambe likolo na ye mpe ayebaka te ke mwasi aza na misala mabe bomona te nga na ya Belgique nayaka su Londres te meme bana na ya kotala bana te bana wana mpe baza malamu te baza ya kobeba beko ezali na kati ya mboka wana mwana mwasi wana abebisa bana bato nyonso ya ville wana ndenge toyokaka na Afrique yo tata moko akanga bato na quartier mwana mwasi wana asalango na poto bana mingi na quartier no mwana ka mwana komi 20 ans 22 ans mwana komi na melia babandi ya ko mwana na bomaki mutu mwana ukaka mwana bakangi mwana batie mwana prison eza milima mwana mwasi wana mwana na mwasi mwana bandai kotanga bien komi jeune fille pas mwana ba mwa ko mutu bamanzaka milai bakabelo basile mwana kindumbe via mwana ebebi abebi sa ville na bango nyonso bana babala kate ya mibali mwana obanda classe bien soka pousse mwana komi voyou ville na bango ba jeune garçon 20 ans 22 ans 23 ans ba se retrouver na ba boloko ye mutamvutaka bana na bakesaka ba folie nyonso wana ye mo pe bana ndako baza malonga te makambo epeli moto na ville wana Londres so nazo beta mama Anita na Londres mama abiswa muswahili nzamba lola pambola yo kozala pe na mosali na nzambe na ville bovandaka eza bénédiction mama wana ba prière ezosama na ville wana bandeko masola boye na beta yango na mwa manière mpona kokima bakomba bandeko nanga tobondelaka mpona ville tozovanda bato ya motema mabe bazali eza na bato mingi na vie balingaka biso mingi balingaka biso te soki toki ata na monde ya réseaux sociaux likambo na lobaka yango mingi okomona oza na rando na moto mona réseaux sociaux okosutuka bafoto na yo na ya bana na ya mobali na ya bavoisin nyonso ekepa moto bozali na rando okotuna nani apesi yango mona motu moko abovandaka ni ville moko osala eloko toyokaki yo ozoswana na moto bazwi mpo dasa kobenga moto wana ngai nde tozalaka ville moko te ezala na tindelo bafoto ki motema mabe bato basalaka bongo nzambe alola omona bino toyaka mboka tokutana na poto moto na moto ayaka na mokone moto ayaka na destination yaka pe na bit vision na ye ezosala pasi bandeko nazobetela bino kindoki na poto ezali na baville tovandi mwana mwasi asufraka na maladi moto asali ebiko eza fille mo bavandaka ne ville moko baswana te babunda te batongana te asala ye mabe te gratuitement kaka bongo do eza kindoki ne kaka bebisa baville atia molimo ya divorce na ville na bango ville bavanda kuna mabale ekufaka kaka soki kaka kaboli bato badivorce pan akoti na bana éducation bana ebebi tala nifa kindoki yango monaka ville badivorce ezochauffe ye na ye baboyani bokotaka bapriere eza normal te bandoki ya quartier na poto bazali bandeko na ngai babi mwana mwasi yango alobaka pete me moto ya misala mabe bakanga ekindoki na bomwana yango nalobaka nzambe alola abatelaka bino ya be ya Zakari Tolomba mwasi kitoko peta imami la plus belle nzamba lola bomba rabino abomba mama Lili Mwimba ya Papa Oscar abomba mama Lando Musani na nzambe abomba bandeko nyonso bandanga mabishi mwa nzambe iwono nzamba lola bomba rabino mama Tazi Vita makla nesu masiezi nga rabino ba ville tozovanda eza na ba problème botana kato bandeko mona kindoki fozwa connexion na famille ya moto lingo loka lelo kindoki evolua
kindoki changea niveau kindoki koma na kilelo moto azokota na famille bato 100% to nata ndoki moko famille na bango bana nzambe tokima pa Yesu Masia tobatama na se ya mapipi ya Yesu Masia tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt histoire vraie na Londres nazobeta masolo nazomimonisa te mpo na tante me vi ke masolo ekomi biso ebele ezosenga fo tobeta yango boye mpo tobimisaka mpona kosunga communauté mpo libanda mama Irene babi YouTube eza ya kolala babi natikeli bino kaka mafinga masolo eza te mpo mama ebeteli yo ebeteli nde ezoboma bango babana jipa bebe babisanga YouTube mafinga na mafinga muta masolo yo me mosala ebromanga ebromanga makasi madombonga ya fioti ngoma bokoma Irene ozomanke biso kokodia nzambe akomeli nga na anglais mami I miss you yoka niveau kokodia nzambe ya Simondo ya papa depuis Irlande na très bien mama tazi na bien mpo lukanga boye bozwanga siko na ndenge botaka foto mutaoloba panana toke bongo eza pasi nzamba pambola banyos balanda nga pambola baser nanga basola bien lokola bafifi tomo la japonaise mama na Erastine na kati ya Bundes nzamba yola pambola balobi moko exiltoto na kati ya Fribourg na mboka ya mavi mwasi atekaka ba fantasy bana Fribourg est-ce que boyeba ki bozaka na mavi ya sola très bien na oluka impératrice MK mwasi atekaka ba super wax ya original na kati Autriche impératrice MK benganga bonane yango na oluku makasi impératrice MK mwasi atekaka ba super na kati Autriche ngo somba super wax benga biso oza numéro impératrice MK za na rapidité na poste net na film tobosana pete santé babi mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande ba mama mabomo ekomi minene mingi boya tozi solution ya kitoko ya kimia kokende kosala opération te bandeko yaka kolanda kiri ya te pa ya mama Rosette Bikulu okitisa libumu ekosala bien yo poza na problème ya sucre diabète sucre eza stable te tolobi te ke diabète ekosila tozoloba bien po sucre neza stable benga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande numéro eza pa na biso pib elekaki pa ya mama Irene tobosani te topesa babisu na Edith Marquis babitano bimasuki na nge ekoli Edith Marquis babigama bapomada sika ekoti pa ya Edith Marquis yo moto katani suki liboso suki eza na barechite kohésite te benga Edith Marquis okolisa suki esalaka bien makasi traitement ya suki ya kitoko balobi eza epa ya Edith Marquis numéro eza pa na ngama pa mama Irene publicité pe elekaka epa na biso tobosana te kosombela bana ndako balobi Toronto City nde makambo voilà merci beaucoup bandeko nyonso bandaka biso partout nzamba lola pambola bino apesa bino makasi bozana kimia bo continuer ko s'abonner na site bo s'abonner so bo s'abonner esalaka bien na tout na ka question mon kaka yango bato basabonaka na ministre Vecté TV bokenda wapi po boya ko s'abonner na Irene Bundes TV yo moto zolanda mama Irene o s'abonaka na ministre Vecté TV yaka ko s'abonner na Irene Bundes TV ezaka kanga mame betelo na zaki kuna ngapi kaka nazali bongo TV na nga Poshan Andel mobange na shipping na kati ya Colonne babi Poshan Andel mobange na shipping babi via solara plus que solo Poshan Andel wumela mon vient na kati ya Colonne babi mobange na shipping to kende bongo ba feti kala te babi to pesi ba bonne fête to banda déjà te na vie na nga balobi maître Makonda na kati ya Bundes na kati ya Stuttgart balobi maître Makonda unique na genre na obana Bundes seki bien makasi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance na bande konso banda kabiso ba obasola be obabenga ba luara Irene Masendo kindeti ba vie na nga Willy Musheni koda mboka ba vie na nga Jadon Fumu ya Zélande elate lindezo boma bango ba bana jiba bébé Jadon Fumu ya Zélande balobi wume la vie na nga Jado Makola voilà merci beaucoup bo s'abonner hein? toujours na Irene Bundes TV to beta masola solo toke bakindoki ezali kindoki ya quartier na poto ezali toyoka ngo na Kinshasa ki tata moko ba frena bana quartier babala te
awa pe na Londres mama moko abebisa ba vie ya bato niko na zwi masolo Londres be na obetango moko tete tina suka ekosala vraiment bien makasi kola pambola bino soki mwana moto azongi te tokutani basima mpona kobeta ba histoire vrai ko hésiter te avant okata lisolo s'abonner nzamba lola akupambola yo partager moi commentaire like s'il vous plaît nzamba lola abomba bino bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. Tout le monde va traiter par aye ala mi pena libala na yebi loko kokite mais yaye ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok, angwe.